na moto te po akosa ngai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nazamba ayebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisi ena elongo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus Le Nazarien. Repose à tes déserts prier. Et pasteur aussi bisala sala bobenga pasteur. Je dis que l'église est bimiti na batinel. C'est quoi dénombrement de l'église wana. Diable peut a profiter na yango pour abimisa pe ba secte ya mabe. Qui prie Dieu? Hein? Qui prie Dieu? Toye ba wona misana ba. Mais bisoti. Bino. Ebongo bango kuna. Ba nous comme le pasteur. Raison super zanzala. Manka misala. Oyo miswe monate matoyi yokate oyo matina na motema ya motote ya mokolo abombeli yo bandeko balinga mikati na nkolo Yesu que Dieu vous bénisse tobengisi bino nyonso boya ebele na action ndenge boyoki wana ndenge bolandi wana date ezaka moko 13 au 27 décembre wapi na kati ya donnez-vous ezali dédicace ya temple mpe anniversaire ya église Messi rekambami epai ya apôtre Ben Capita. Ce soir, dis-le, Dieu m'a dit, c'est un moment où je vais enrichir mon père. Mon pasteur dit, je serai là, je suis au rendez-vous. Jésus-Christ est au rendez-vous, ça sera chaud. Donc, ici, nous voyons ébélé, qu'on vive le beau qu'on a entamé là. obangwami na tem kitoko oyo intitulé Le grand C du temps de Ngai le révérend de Kinshasa, Nakozala wana. Bien-aimé, Yopé Zalawana. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est votre humble serviteur, l'apôtre Simon Ben Capitaine de la communauté Messie Jésus. Je suis là pour vous informer ce que vous attendez. C'est la célébration dédicace de l'appui de l'Éternel. Nous vous appelons tous d'être départis pour venir célébrer, vénérer avec nous le Saint Dieu qui fait tout en merveille. Et nous vous avons invité des éminents hommes de Dieu pleins de grâce, charismatiques et des hommes capables à vous apporter une excellence de Dieu dans vos vies. Intitulé Le grand C du temps de la fin. Nous sommes à un moment où le diable est en train de se cacher derrière de dessins, derrière les images, derrière les sons. Et nous ne savons pas comprendre que le diable est en train de s'infiltrer dans nos abris, dans nos maisons. Et voilà, nous aurons des hommes capables à nous révéler le mystère caché du temps. Voilà pourquoi nous avons invité un homme de Dieu. Je dis aujourd'hui, il est homme de Dieu. Il s'agit de l'homme de Dieu Tirto du Congo. Il a été dans ce monde-là. Donc il connaît le monde satanique. Nous aurons un grand témoignage d'une personne qui était ex-sataniste. Et nous vous invitons d'être là. Nous allons prêcher la saine doctrine de Jésus-Christ. Je vous dis, ça sera un moment horrible.
Et bienvenue sur les 3W le Nazaréen TV, site Nabino, Oyo Bolingaka Mingi, Oyo Sepelisaka, peuple de Dieu, Oyo Bazali partout dans le monde, Kobandana Asie, na continent d'Amérique, en Amérique latine, na omona batu bandeko na Brésil, na omona batu na Thaïlande, na omona batu na Pékin, na omona batu na RDC, batu na Afrique du Sud, ba nyonso tout balingaka les Nazaréens, Yabino, bonjour, Yangwana. Lelo toza mokolo dimanche, tozokoba toujours na émission na biso Oto Salaka chaque dimanche. Et c'est pelisaka na yango mitema ya bato belé o baza kolanda biso monde entier na mobange na émission Oto Kobaka na yango chaque dimanche. Peuple de Dieu baza ko périr ndenge Bible zoloba faute de connaissance. Sikoyo lelo za mokolo dimanche tukiti na kati ya commune ya Kimbaseke parce que na bisa na bino tenon le Nazaréen et un site chrétien tukitaka partout dans le monde. Donc veut dire que le topelo bité na ko se retrouver na peine Afrique du Sud, le topelo bité na ko se retrouver na peine États-Unis. Veut dire que différence ezali ya mai na mafuta. Le Nazaréen TV biso koto veut dire que nzamba salara ngolu na baye oya lingi. Lelo za mokolo dimanche to sepela kiko kita na commune ya Kimbaseke awa nde sika tokotambola tokobeta lisolo na mutu moko kolandisama na nsima. Sans plus tarder, bien aimé dans le Seigneur, eza neloko moko eza kosalema ebanda kala ngaku na botama kuna kutango mais hémorragie wana dekolanga ti lelo ezokatana kaka te. Veut dire que nayebi te soki naloba nini, nayebi te soki naloba nini. Okoti na kati ya avenue moko nayebi te. Sujet na biso mokolo lelo dimanche ezali toko parler sur la dénombrement des églises na kati ya République démocratique du Congo, particulièrement tobandi nano ana ville ya Kinshasa. Après tokotambola na ba ville moko lelo tozali nano na commune ya Kimbaseke. Veut dire que na kota avenue moko avenue on eza na une affaire ya 30 parcelles mais 25 églises yebisanga bana botanga ndenge ni représente 2 heures prière de le roi le logo dimanche ndezabo. Donc veut dire que nayebi te le quoi frère moko benga bino frère abiri bolobela lo likambango 1 heure prière olala boba lukata la gauche qui mana solo église la rappelle la simanda. Veut dire que l'église bimiti na batinel siko dénombrement ya l'église wana tina na yango nini. Pourquoi toujours division? Cause ya dénombrement ya ba église na République démocratique du Congo eza nini? Mais on a sans plus tarder, bien aimé dans le Seigneur, je sais qu'on est premièrement la régie, nous avons fait l'élément où ça la plaisir, dans la présidente du Parlement céleste, Maman Tiffany Mokwa, Maman Oualingaka Mwana Nae, l'homme à la dernière flèche du carquois de Jésus-Christ, frère Aburi. On se retrouve justement après cet élément. Kasi moko bapisaka na moto yo mingi ngai nazima na pesa na masiya wezali kita moko kati ya motema ezali ya moto ya oyo moto ekoki kopesa na bonzambe na yo na langwe bolingo na yo elobisi Ok, merci beaucoup Mingi peuple de Dieu.
Merci beaucoup mingi na staff technique au bazan na sima ya caméra. Merci beaucoup mingi na élément oyo esali plaisir mingi na ba mama na nga o ba soutenaka frère Abiri l'homme à la dernière flèche du carquois de Jésus-Christ. Ko banda na ba mama na ngai Pia me Mariam na Beni bisika ozali ba meilleur vœu déjà pour kala mingi te awa veut dire que tozoko tende na 2016. Na repesa encore merci mingi wana na kiti na mama na nga Igete Chibangu na commune ya Kinshasa waneza ba maman ba soutenir veut dire que ba papa motema pasité na rokita encore na maman na ngai Benedite Chipatoka na kiti encore na maman na ngai Anangoy depuis Irlande na kiti encore na ba maman na ngai baza ebele na France pe na Belgique na lingaka bino ya mingi ya trop ticket nzambe apambola bino. Merci beaucoup mingi pe na bosanité sans oublier maman Kati Cayenne na commune ya Kinshasa ticket nzambe apambola bino nyonso boko ba toujours ko soutenir mosala na nzambe. Album Nabino est déjà disponible na kati ya marché donc de 0 à héros bosomba yango parce que eza koyo kama veut dire que bazo sepela nango pe ezo pambola peuple de Dieu bisika nyonso tu bozali bozolandanga na Irlande na Pékin na nini donc ezokoma déjà donc veut dire que album wana ezokoma déjà te kama presque déjà partout dans le monde bosomba yango peuple de Dieu bokozala beni na wana sans plus tarder tozokota na solo na mutu moko si je na biso mokolo lelo veut dire que esalanga pasi au moins avenue moko il y en a 20 églises mais avenue ça a une affaire de 21 parcelles de lupango ka moko des églises lelo tozotambola to solo la na mutu moko ndaku ya koteka na mutu nyonso oyo asepeli nango asomba ayeba ete ndaku yango ezali précisément na République démocratique du Congo na ville ya Kinshasa na commune ya Gombe. Ndaku ezali vraiment monene ya kolobela kutu ezali te ezali na molai ya 25 mètres na longueur pe na largeur na yango pe ezali 25. Yeba ete ndaku yango ezali na double salon mamae eza na 3 chambres ya kolalela cuisine, salle de bain, douche ya libanda, veranda kitoko oyo wapi eza na balcon ya kolobela kutu ezali te pe babisika mususu oyo totangi te. Pour tout contact na moto nyonso oyo asepeli kosomba abenga biso plus 243 89 68 380 25 081 28 94 638 089 70 46 582. Chance yango wana epesami na moto nyonso tue. Bonjour mon frère, comme bon année, bon dimanche. Bonjour, comme frère Patrick. Ok, frère Patrick, tozo parler sur ce sujet très important. Pourquoi ba église ezali kobota mabotama ebele tozo ebate bazo lukanini? Bon, vraiment pour nangai na koloba keno premièrement l'église na Congo ezo kobota mebele parce que tout le monde a ba rébellion mes ententes moi na moko azaboto cité devant parents naé devant homme de Dieu donc papa naé ya molimo nde yango ezo sala que non l'église na Congo lelo comme ebele
vraiment en fait pour na envie nanga vraiment. Ok, ceux qui ba pasteur ango bango mo bazoto ça te siko bazo enseigner bino nini. Bon vraiment nde baloba keno tel père tel fils eza na ba papa oh vraiment bazo éduquer bana vraiment normal na ba papa oh bazo memisama na lolenge ya bo papa te parce que oh yo. Merci beaucoup mon frère. Olobi nini par rapport à l'église ondenge zebele na ville ya Kinshasa. Pona ba église ebele na ville ya Kinshasa ezo dépendre na ba papa spirituel parce que bana nde bazo bimana sena bango nde bazo zala motu teti ya ko créer ba église na bango mususu ndango nde ça ba mésentente. Merci beaucoup. Bonjour mon frère Kombo Nanye, bon dimanche. Kombo Nanga frère Gérard. Ok frère, donc si je n'ai fait aller sur la dénombrement, il y a une église ebele na ville ya Kinshasa. Au moins on a avenue moko za na 50 parcelles, 45 églises. D'après yo, olobi nini? Pour nanga elo na koloba, ceux qui l'église ezotonde ebele. Kwa elo ka liboso bato bazo kamba biso ba otambola bien te. Ebele ceux qui tozo kima Tezana ba selon bana ope ba ozo éducation pana papa na papa zani ya manque éducation adika bana ye. Siko eloko nini esala ke no be église ngo ko mebele. Eloko esala église ko mebele espère que na ba koloba kozanga na nu respect liboso ba boti. Eloko ezo sala ba papa na biso bazo kamba ba biso ba serviteur de Dieu bazo éduquer biso bien te. Les hommes pe ba éduquer biso mais azaka rébellion azocha misu na ye masusu na mbongo ofando papa na ye azwa siko soki ye moko abima kuna rebelle akopesa bino pe nini soki ye moko sabima rebelle biso pe tokozala ba rebelle siko pasteur o abino abima ndenge pasteur biso abimaka ezangolo nzambe. Merci beaucoup Nzamba Pambola. Bonjour papa Kombo Nanye po sambela rai. Bonjour, Kombo Nangai, papa Belam, na sambela na royaume de Dieu. Ok, papa nango sambela na royaume de Dieu, si j'ai allé sur la dénombrement des églises na kati ya République démocratique du Congo. Ba église lolenge za ko bota lokola mayebo. Avi na yo olobi nini? Bon, avi nanga soki ba église za ko bota malolenge wana. Eza par rapport au truc oloba eza pona ba sala nzambe bango moko. Siko nini eza ko salete yango bota maribele bongo. Bon, pour nga na moni eza boyokani, si boyokani eza te komona mwana musoza zaki na papa mazo kamba malongo yake afungoli esika na ye. Bon, bitso akokende to yebite miso akenda na bitsa mbongo. Miso ayaki na préfet ko sambela te ele mo likambo songolo pakala. Olata na likambo ele ki atalite mais atali makambo susu ndoko mona lungu asali rebellion yake asali loko na ye. Mapango ko futela eza lisusu te na République démocratique du Congo, mapango te koma ba église. Siko olobini. Bon, c'est ma part en foot, il a l'église qui est en côté pour Bonzambe, Katabatounde, ça bien. Qui prie Dieu? Hein? Qui prie Dieu? Mais bisot. Bino. Et bongo bango kuna. Banani. Banani kuna. On va s'embêter à Nzambe, puis on s'embêter à Nzambe. Tango bokabwani, c'est-à-dire que bosu na Nzambe moko te. Bon, wana toko loba normalement pour nangape na mona lokwa toko sa suna Nzambe moko te. Pour ya kesa l'alliance na ye, puis tout alliance na biso. Elo nezo laksaki ya bino ndeza vrai. Bon, biso lokwa toza sur place. Ya bimi ko bimakei. Moto bongo to ko benge lokola rebelle. Po atiki biso akei. Bo biso tikali na Nzambo yo ya biso to sambela. So abimaki na vendre. Bonjour maman, Kombo Nanye, bon dimanche au sambela rai. Bonjour papa, comme na sœur Linda sambela na royaume prophétique de Dieu. Ok maman nangai et surtout ba sernde bazali c'est comme si ba sernde bazako ko pesa mitu makasi na ba pasteur ba kenda ko fongola ba église. Donc to ebité ba église ebotami ebele na ba République démocratique du Congo. En majorité ya bandimi romona ba sœur. Donc bino nde ba tozo sala ke ba église ngo botama marathon ndengeni. Biso te papa. Siko ba église romona na avenue moko avenue neza une affaire ya 40 parcelles okuta 39 églises batu bazo pema te eza malamu to eza mabe eza malamu po bitumba ozo komela biso yango fo Nzambe azo parnya en photo to sambela kama kasi to no biso ba fi siko mama na lobia eza désordre to eza nini po
au monde na avenue moko il y en a 40 parcelles mais 39 églises. Ils ont des ordres pour nous ils des ordres. Pour l'événement jamais cause à 35 églises. Ils ont des ordres devant ma case. So nini sala que non ba église ngo bota mebele bon. Mais éviter ba misusu au monde comme ils ont commerce na bango pour ya ko lukambono église mais azani na do nzambe te. Alinka ka fond la mo église na azo ani mbongo te azani na musala te alinka ka fond l'église na comme ça ko commerce ne. Misusu au monde nzambe déjà bengaki yango face à l'église ne pour lobby nzamba pambuli. So qui prie Dieu ba ndenge bakabwane belé bongo. Nani vraiment zo sambela nzamba solo. Tokoye ba bona misana bon papa. Oya bino boye bien. Ouais biso toye bien. Merci Zamba Pambola. Bonjour ndeko kombo nani pe atoza na commune nini? Bonjour, kombo nanga frère héritier atoza na commune ya Kimbanseke précisément na Kingasani. Ok ndeko surtout na Kingasani awa tomoni ba église veut dire que elekinde belé. Batu ba pe marato ba pe marate. Bon, l'église est belé, batu ba pe maka dans ce sens que église n'église est un emploi du temps nango. Mais l'église est belé est peut-être. S'il vous plaît, bana pe bazora tango tanga. Oui, bana bazora tango tanga. Mais pourquoi ba église ezali belé na kati ya commune oyo? L'église est belé peut-être c'est parce que ya vie ya mutu na mutu. Mutu na mususu lelo ako bimana tongo ka la muki avi na etindi afongo église parce qu'il y a une occupation msoute. Mais église seulement eza ce que je appelle nzambe nde okoki ko fongo église pe ezali muto akosa. Ok ndeko na ngai baye oyo bazali ko bota ba église ndenge ze belé bongo mona na avenue moko avenue za na une affaire ya 100 parcelles mais 90 églises. Eza malamu to eza mabe. En fait eza malamu te parce que église okoki obotama na désordre te. L'église est botama selon appel à Nzambe pe na muto aleki na école pastorale. Appel à Nzambe ngo na 40 pasteurs na avenue moko. Non, oya 40 pasteurs wana eza appel à Nzambe. Bakoza la 40 mais ba o bakoza na appel à Nzambe. Merci beaucoup Zambé Apambola. Merci. OK, bonjour papa. Bonjour. Kombo nani papa na? Kombo nanga papa Augustin. Navandi juste na commune Kimbanseke. Na quartier Fumukento, na avenue Mweneditu. Ok, papa nanga na avenue na bino bozana combien d'églises? Oh, il y a toute une multitude, ils ont belé, bandana seti likolo, ils ont belé. Ce que banani nde ba osambela nzamba solo. Nzamba solo ba ebakaye na bilembo. Muta osambela nzamba solo ba mona kaye na bilembo. Est-ce que ezali biblique? Bon, c'est tout à fait biblique parce que musali ya nzambe oto basali ya nzambe ya solo ba mona na kana ba acte na bango. Est-ce que ezali biblique ba église ko bota mebele? Bon, ils a vraiment biblique mais wodi ba to ba komi na lolenge na bango. Surtout mingi na kati église okomona ba. Ok papa, ezali ko sala yo lolenge nini tango zoleka na balabala omoni 40 églises. Bon, eza premièrement pour na kokumisa nzambe. Mais en tant que chrétien, il faut qu'on y ait un nzambe place au kokumisa nzambe eza ndenge nini. Il faut que tuna la prière au bondeli nzambe nzamba talisa yo. Ba division modèle wana ezo salema pona nini? Division modèle wana ezo mingi na nzela lokoso. Surtout na ba serviteur. Oyo amoni ke no amati akomiye bato bakomi kokumisa ye amoni ka ngapena za capable ya kosala. Or il faut atika na onction ya tata na ye. Ok, merci beaucoup papa Zambé Apambola. Apambola pe. Ok, bonjour papa. Bonjour frère. Oui, kombo nani po fanzu yapi? Kombo na ngai Pacho, frère Pacho. Navandi na commune Kimbanseke. C'est revenu Boko 54. Ok papa na ngai na veni na bino bozana combien d'églises? Bon, na veni na biso soki totali kobanda arrêt. Si to mataboyeza une affaire ya 5 églises. Hein? 5 églises na kati avenue moko population eza combien? Oh, le nombre. Na église to so mona benza plein. Bon papa na ngai ezolobela ondenge nini sur dénombrement ya l'église eze belé olobi nini par rapport na yango eza malamu to eza mabe? Oui, eza malamu na dénombrement ya l'église parce que malamu na yango eza nini?
malamu na yango ezali po nature ya lelo tozotambola nango bato motema mabe eleki makasi fallait pe ba pasteur pe ba fongola ba église ebele ba fongola ba église do ba panzana na ba désordre pe ba kenda robota rabota mususu te église bazote ya mutabota na donc c'est que yo za rebelle jamais mutaboya ko za rebelle te rebelle moi na déjà na ba acte na ye donc na façon na ye donc parce que cause ya kobotama ya ba église ebele eza nini eza nzambe toujours mutazo pesa opportunité wana na bato na ye basa nini ba fongola ba église ebele parce que ye moko nzambe pe mukeli azomona mokili na ye ndenge ezota. Merci beaucoup papa nzambe apambola. Merci beaucoup mingi peuple de Dieu pour na élément auto tu ko solo na batu moko moko. J'espère que boki ba réponse ya batu moko concernant ba église lolenge komi belé avenue moko kokuta 70 parcelles 65 églises veut dire que na ebité batu ba vivara ndenge nini bana batangaka ndenge nini naza vraiment na mingi ya kolobate na opesaka merci mingi na ba nyonso tu ba soutenir nga na pesi encore merci na staff technique kobanda na Javini Makesa kobanda na JP Dionge production oye na Audrey donc nzambe apambola batu nyonso tu baza ko travailler na sima ya caméra ticket nzambe apambola biso là aussi je dis un grand merci na prophète Dada Kambasa aza kolanda biso pe de loin depuis la République démocratique du Congo ticket nzambe apambola ye na ngwana na zongisi micro rapidement et pas il y a le pasteur Vincent akoyeba kotelisa na biso pourquoi ba église ezali ko bota na kati ya République démocratique du Congo. Pour vos annonces, vos prédications, vos clips, vos vidéos et autres, il y a qu'une seule adresse. N'hésitez pas à taper www.lesnazareth.com. En ces jours, nous sommes en pleine promotion. Extra matraquage. Olingi promotion ya produit na yo e bana monde entier. Olingi actualité, olingi visibilité. Contactez les Nazareth, 100% chrétien, toujours vos amis. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous bateau bonanda tranche nabino, oyo édifié kabo mo nabino, édifié corps du Christ. Au moment que les Nazaréens, eza site moko, eza uniquement pour na makambo ya nzambe. Biso to débordakate na ligne oyo nzambe ati biso poto leka to suka kawana. C'est pour cela je salue en passant notre coordonnatrice oyo azali bongo président parlement céleste Tiffany Mokwa. Cette grande sœur, une sœur ambitieuse, Nzamba Pambolaye, et je bénis tout le monde. Au Bazola Nabiso, na français, Basaoula, José na français, na Pamboli, Tendresse Sunda na Belgique, Ariette, Nzamba Pambolaye, pourquoi pas na Pambola, Ferdinand Siskali Motema Makela, Frédéric, na France et puis na moi na sœur Brigitte nzambe azala bango sœur Bolonji et puis sœur Sonia na France sœur Rich na Belgique nzambe azana bino elongo pambate tant besoin na tranche oyo bozadia ko se pambate makambo ya bien ezolekana esika oyo motuna etuna mi bandeko balingami pona nini l'église ekomi ebele na balabala moko surtout na Kinshasa bosa na 85 lupangu na balabala moko mokokuta 75 l'église. Et ça a deux raisons. Première raison, on peut sabino, ezali accomplissement ya prophétie. Et c'est que les sangobalamu et sakolama. Na bisika nyonso pe bongo suka ekoya. Mais natina ya prophétie oyo nkolo smasi ya pesaki diable peut a profiter na yango pour abimisa pe ba secte ya mabe. Parce que est-ce que nous sommes tozo yanga na bokasa église? Nyonso ces églises té, il y a aussi des sectes. Hein? Est-ce que oyo bazako te à la 5 doctrine te? Est-ce que bazako la sabato Yesu masianda azali nkolo te? Azali na centre ya prédication na bango te. Okuta bazo sala bisala sala bisimba simba tso banini. Na bisa un exemple moko par exemple
église bazo sabato biloko na nzoto. Ça ce n'est pas une église. Hein? Église oyo sango malamu ezala kaka prophétie sur prophétie. Moi je ne crois pas que c'est l'église. Église oyo sango malamu Yesu azo te mandenge lokobanite miracle na miracle. On les églises en coloté. Ce sont des sectes religieuses. Mais ne pas tomber zobengango eza église. Église eza est-ce que oyo ba vandisi doctrine en colo Yesu. Yesu aza na centre ya Yesikawana. C'est Jésus qui contrôle. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas une prophétesse. Et c'est un prophète qui contrôle. Mais c'est Jésus qui contrôle son église. Hein? Et ça a des autres églises, église locale, église spirituelle, église corps du Christ. Voilà. Donc, église en compte que Yesu ne azana centre, il y a église on a respecter doctrine, baza ko tambola conformément na lobanzambe, conformément na Bible ndenge lobi. Ça c'est une église. Mais église on sala bisala salawana batobenga ka église. Et pasteur on sala bisala salabenga pasteur, or que pasteur azali motoyo azako petre ba brebi ankolo azali chargé nzamba chargé na tena na yango. Voilà tina église et comme belé. Nabi que première réponse ali parce que le banzambe kokisama ya ke na mikolo suka sangala me kote mabisika nyonso bongonde suke koya yango somona première raison zangwana. Deuxième raison, Satan a pu profiter nani wana abisi pe baba ba secte ya mabe o bazobenga l'église pona ko bebisa lokumu sangobalamu ko bebisa lokumu Yesu Masia. C'est très important makamana koloba. Donc ça na deux volets. Premier volet est accomplissement ya écriture Nandenga sangomano sakolama partout. Et puis deuxième volet, ça peut accomplissement. Il y a l'écriture, na mikola suka ba faux église romebele, ba faux Christ, ba romebele, tout ça banini, ba ko pengu sabato. Mais heureusement qu'on a possibilité déjà résolution. Hein? Au moins on a ça vision, après ça provision, après ça prévision. Alors bi ke boko mona ba ko yebele. Ba ko ba kenga na zali awa. Ba bangana za kuna. Ba ko sala même miracle, oyo ko impressionner batou. Mais la Bible nous dit bokoye babango na misala na bango. Malheureusement, le lo bato bazo sambela bazana discernement te. Bandi makanyonso, bago bakanyonso, bayambaka nyonso. Mais Bible peut déjà résolution na tina na yango. Et puis bando balingami. Raison mususu poni l'église comme ebele. Bazo to comme le pasteur. Raison mususu pezanzala. Manka misala, conjoncture mboka, nzala muto eloko kosala zate à s'improviser pasteur obi et comme ça kina na mona kinde komonga na baka azala kina musala moko songolo le la za pasteur akomi pasteur tango nini hein moi na ngamoka zo azaki même na équipe théâtrale l'église nga mona kambaka le la za prophète hein alonga l'église akena pas msoko ma prophète bien aimé osoma la bloko mo ndengo wana manque pe ya boulot. Et je sais que bah font l'église comme ma gablo na bango est-ce que ça ben na moi tu es kenaye et ça le moi bien on se comprend mais ce que yo ce qui ba misale monani au moment na bato ba benga maté ba ko songela ba bulo ba kangi l'église ndena mona kinde kona ngamo kaza mosali ya nzambe asepela ba membre l'église na ye mais kola mabonzezo ko tamingite abisina abinazo comprendre ministère ngo te soki na sa ndenge nini akangi l'église akomne ko teka ba faire na sandu. Hein? Comme nous tenons des affaires ensemble, donc super zali manque ya boulot. Alors, mais bateau bosa ko sambela nzambe, bateau bon dimeli Yesu Masia, et le konga na sengi na bino, bozala na discernement. Bolanda ba vrai basali ya nzambe. Bateau yonkolo a chargé, bateau yonkolo a pesi fardeau. O soka teyo a kotisi vie ya Christ kati na yo et puis vie en abondance et kolanda après. Na pesi merci mingi pa ya cameraman. O atana simabilili nzambe vraiment. Apambola ye biso tokana ba cameraman na haut niveau talaka ka bilili yoka son yo mondi makake aza professionnel et puis na pesi merci et pas Tiffany Mokwa notre présidente ya parlement Céleste ngabenga ke cheften nzamba pambola ye et na saluer tout le monde au bazana nga et sans oublier oyanga azaka tu permet na ngai ma bébé Bénédicte Chipatoka très belle là à celle qui kitoko nzamba pambole mingi et c'est bel et bien votre humble serviteur le pasteur Vincent Makela Meshak na tranche o bolanda ngo siba ya dimanche topé dimanche oyo edifiaka bana na nzambe ceux qui sont misongélité ndeto kotele mikolezeli ko ya zala éveillé kokota bikota contacter ko sambela bisambela sambela te sambela place nzambe a révéler yo place ya bien po bikisa molimo na yo po pambola manase na moyi awa ozana mikolo ebele na mukili parce que mabe eleki malamu na ebele nzamba pambola bino ciao nde tokutani mikolo ezali koya
mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangata nzambe ya le nazarien David Nozamba ayebana